Non, oui, automatisé ngamba moko do yebaki. Génération na yoni na chayo donc na comparer. Te nga changa kana génération yoso, chenga bina ba inonce bi, chenga na ba tutu et voilà. Okiti na yo. Te wana okiti. Non, changa sigo na génération yoso. Po na emba bina vekes, mutu pena oyo. Po ndisko la type subina mamba ko yemba la tsinga mamba ko yemba ba tierce ya marambu tu balangila. On a petit demi 14 ans, vekes ça soit biso la tso yemba. Mais na 14 ans moi na poto aza mineur. Azarda na poto kala na 14 ans déjà. Mineur. Ozoyeba mineur. Na yemba ko. Est-ce que oyeba ke moto akimisa ba musicien papa oyo na poto eza yo? Tant ba yaka ko beta je crois Zénith. So na bossa nete. Oyebi ke ba musicien na ba kima yo moto kimisa ba on. Bon, au moins histoire est un peu compliquée. Un peu compliqué dans le sens. Parce que il y a qui pototé hein. Il y a pototé yum tout ça qui n'a pas. L'histoire est un peu compliquée pour nous. J'ai beaucoup de temps où on a mission na e ba ko ya na commune sur la quartier na son épiné sous sénat. Ko bino ba tolo ba mission congolais au bakola potoneti bino. Décollage na bino zama mo boulot par rapport ya ba musique na ba daju musique pas terre chance péjoie. Moi, je connais des gens. Il y a des musiques à Mokili. Chance, mais le problème est qu'il y a Katiwana. Bon, si Gua pèse à la racasse. Le roi Yoko à terre chante. Gua pèse. Chance, t'es Gua. Moi, je connais des gens au Baïma, l'aime super qui me sortait de matin, à jour télématé, mais pas souvent de moi. Mais terre chance, c'est ça. Et puis, l'équipe qui me s'accoutait non. Équipe au côté nango sur équipe même au likolo qui au moins il fallait donc mener bateau pourquoi parce que fallait déjà départ l'équipe bien fallait ça yo a mambo bela natiki na tout les questions natiki yo amis c'est you do web ça na bi fallait azo mener bateau belé pourquoi départ na déjà décollage ça il a bien fallait écouter une équipe ya bien par rapport à Bandule Babeta. Est-ce que vous avez une relation avec papa parce que on peut aller consommer dans ma toile à papa et comment on a eu. Na baby saki relation te pour bailler go senga ngande service. Et puis ne ba fanda une année 6 mois et moko damazala gité lo rolisa gité ba oyo bazala gité na banse à l'époque. Ou bina balai ba tête d'affiche ndet ba fait na ngai ba libérateur ba Pacheco bango ba kenaki shi bansele na bango so ba msu ba o ba tikala ka wana tellement kimeli akite ya nga na repêchaka bango kotala boye nga na otala carrière na yo ezo pesa na passe na mawa ona mais yo ko za ndingo za boye boso na ngata il faut za ndemo na ba héritier na ba fabrigas bon tout na différence ngane tout ça fali na périté pour fali na faire baleki yo mais héritier pena we héritier pena nani na ba duplique na ba fabrigas baleki yo net nani ya bazan ba mouvement ya kaputo bazan ba palais bazan ba kamutu bazan actualité bazan te bilo net sikoyo net mouvement ko ya poto j'avoue ngana no petit ba mi kité. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagnée de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Mambo Galaxy, na kuti poisson. Tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndomoko liango familial botondi
mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi ye na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi ye na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oyo tobengi kamundele mayebo nde biloko nyonso ya mboka pa galaxie mambo tozolia c'est mambo galaxie azosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie mosapi na liso mais galaxie mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxie Mambo, c'est du waouh. Voilà, bonjour, bonsoir partout. Maintenant, à côté de l'émission émission Greco, toujours, et ça a présenté par David Mombele, M6 Kosi Nayuda, avant Tozalaki Nakata Saint-Denis. Là, nous sommes Nabino, nous sommes na plateau à Sika, Tozali Nakati à Saint-Ouen. À partir d'aujourd'hui, Tozali Nakati à Saint-Ouen, na studio Nabiso, MK Royal, Tozali Nakati à équipe technique Mobimba, Union Soyemimaka, ya Congo Révolution, Tokomi Nakati à Saint-Ouen. Merci Nabino, Bopisi chance na 2024, là, Tokomi na 2025, Topesi Bino, merci vraiment. Topesa, grand merci les sous na David Angali, na Manotunga, Oyo Batika Kibisote, Michel Kombe Aigle, merci na yo, Joma Tope, Nabosani Yote. Topesi Bino, en tout cas, merci. Première émission de Kata Saint-Ouen, Tokoyamba, c'est musicien Chalele Djika, mon apoto, musicien Beta Mesiki Napoto, Akoli Nakata Poto, Lelo, Tokosa Nakata Plateau Nabiso, Tosola Sui, Karen Chalele, bonsoir et bienvenue à Plateau Nabiso. Bonsoir David, bonsoir. On est santé, bonne année. Hein? Ouais, bonne année pareillement. Santé, je vais bien, à merveille. Voilà, Batouasso Talopo Namba, Liboso na Congo Révolution. Chalele Azanay. Chalele, artiste congolais, patron directeur général, il y a label Mava Prod, et puis artiste congolais. Yo bato batalaka biso na yeba kate balinga ba comprendre yo botama na poto be kula poto te na kolinde na poto okula na kolido na ya roya lola batu tout mais na kolinde awa musique na yo ko bandango awa. Ouais, na bandiango awa na bani na ba choral tanto ba petit ba choral et puis na toyo créer groupe na na baninga pendant les vacances tout ça pour répéter et voilà. Musique on a beta wana zaki ya ba o ba games ba betara. Ouais, à l'époque ezaki un peu au bando travailler groupe ya rap ya la qui groupe à R&B ya la qui na groupe ya rumba quoi, ya rumba bezalaki. Donc ezaki lokola en fait, tout le monde joue le roi à 3 styles. Donc, rap, R&B et puis rumba. Siko style ni ozo sala. Bon, siko yo ngana se baza trop na rumba. Rumba. Donc, na gina bena na rumba. Mais kotala mutabota mina poto te me akoli na poto. Aye poto mona muke. Mineur. Mais osa rumba. Rumba ngosu yamba. Te me ezara destin et tinanga nengwana c'est tout. Et puis rumba na koli nango. Moi na parler, na koli na ba grand frère, ba grande sœur. Maman et puis tout bandro yo trop room na parler et on est tikalenga en fait tant to kula to ndora to banze ba question na parler to na grand abisol bosso ye ara na ba cassette ka ya emenea donc à force yo ka banze ba question na parler et on moni kota rasko trop après ligne qui na ba rumba ce qu'on a groupe na biso to zana ngo et na ba masse amsu ba sala rap masse amsu ba sala R&B ngasko na zai koto rumba voilà. Relation ni bozana on a Lenny Bidens, PDG, et certes, on a payé Bambote. Oui, bien. Oh, Lenny Bidens, on a masse dans la colline. Donc, accompagnateur dans la mouvement de Lenny Bidens. Donc, il a travaillé presque
bata ebele na père na Sek Bidens. Donc papa na Sek Bidens nem ta même a comme ça vraiment professionnel na métier. Donc à force on a leni na yo kutana père na et puis père na comment il so ba kopa banzonting ezali ya robenga nga ya royemba ya sala animation et puis voilà. Oyebi dido Vieux Hugo awa. On a père na donc na travaillé na pe batin belé album na ya suka plus d'amour. osani Na travaillé na vraiment ouais. au travail na vie yogo. Oui, plus d'amour sur au côté au beti plus d'amour album il y a dit de Wasika to ça on a 99 2000 par là au moment na combo na ngeza na sima na sala ba cœur et puis ba animation nyo songa na sala du début à la fin. Relation ni bozana Weranson. Vinson ni wana idole na ngai. Wana bena idole na nga se na yu petit na olinga trop Vinson. Et yo sala nzamba sungi na imbi pe na e tout ça les featuring arbitre corrompu o ebima qui il y a une année passée hein. Nini salama ya eyo kanate na bafle batu ba yo kamote. Ebetate oyebi oza conscient que ebetate. Ebeta nango penate mais ça va quand même. Équipe oyo to aux autres travailler na bango devoir na bango ya osala promotion nzembo. Ezaki équipe yango ya songbia yo. Et za équipe na ngai ya équipe on a travailler na bango. Ngai na tant que artiste tant que chanteur j'ai fait mon travail et puis derrière za équipe oyo to za na bango il fallait ba la promotion. Bon après comme tous sont ensemble je sais pas et puis projet que nani mona. Bo sapena Awilo Longomba. Awilo pe wa via Awilo pe na accompagner moi pour. Awilo Album na ya Carolina mama wana biso. Donc biso est au travail album moi. Ce qui n'a rien à comprendre. Use en génération ni na musique. Ngasko génération parce que au travail na mikolo na dit de ngo sigo na travail na mikolo mais na zaki moi à l'époque na yi bena moi na moké makas. Na yi moi na moké donc ngai donc si tu travailles bon tu travailles na ba V5 Dance na ba vie manuako. Yo le suna manuako. Oh mais kasi et ça là ya ndeko nanga pardon to bani 2025 pardon to bani 2025 nazana besoin mutu moko abebi se mission na yete po abenga na privé obebi sake mission nanga pardon ya te mais siko kana age na ona manuako lisusu koyo soki obeti plus d'amour oyoka ke vie maintenant azobeta solo vie omoni vie ego abelela manuaku wo na solo ngana ke denzumbo na kolala wapie deo magique na kosuka wapi donc ngana sala animation mais vie manuaku na solo na basse ve giwa nzambi na giwa nzambi mais papa yebisa biso kasi génération ni yoza ngo chalele na musique sigo génération ngana oza na génération ni bon biso to nakoloba génération banani ya ba faire ya ba fali ya ba seleo ya ba bila yo na biso à peu près yo na faire na bana musique liboso à peu près batam moko yo na fali na bana musique liboso à peu près batam moko yo na wata héritier na bana musique liboso héritier bon héritier ngana moni so moni ozamba problème o meli mai wana eza pona yo te mai go mela mana après héritier na moni première fois aye man album ya na je crois que na ezaki en 2002 à la kelele yo na héritier wata na bani musique liboso ngana o banda pe liboso yo bandi ya go banda liboso o bandi liboso ne yo na Fabrigas na bani musique liboso maestro guide suprême te guide bandi mosima yo bani bossa Fabrigas oui guide bandi mosima pour ngai déjà na 97 tout ça déjà single hein? Na 97 j'ai et c'est pas so ima sana Fabrice na génie mais biso to banel robin sada banzembo donc na 97 on a 97 non comprendre après je sais na luka mutu moko wana avant na yo na génération na yo bani musique libosa wata mais tala wata lelo non je dis que héritier ngana monier dans les années 2000
2001 2002 mais après ko bandana je sais pas soit bandaki quand mais biso ngai déjà en 97 na betara dia ba concert ba bing sarapso dia to betara na ba festival ba mairie to betara na ba mariage au bandi libosa Lacoste et Lacoste non Lacoste bandika là na ba jani ba bani mwakala Lacoste déjà ngai je me rappelle ngana nazara na cassette à Lacoste s'il vous plaît la gamme. Ouais, la gamme ngana yo on a parlé na chambre na mais à l'époque non on a bandai pena musique pena mais bateau na tangeli yo ngai na moniteur ngai na travailler na poto ba travailler na gisasa na tcho na ba bina filé na tcha bina filé ou bien des flics parce que ngana oyebate manoa ko beta na manoa mais ngana mona chaîne gafe mais siko manoa ku to kute na ina nzonzing et pas ya dido yogo kasi bobeti to betiko to betina ba V5 Videns ya bateau yo zota o mona mo ba camarade na dido yogo to betina ba V Cayenne to betina ba Leni Videns mais yo bana musique kalati ngana bandi musique na bandi vraiment musique na ba master na studio chaque mercredi to dans les années 95 années 95 to ba na ba week-end sikoyo année 97 to yo sala single na biso liboso et comme il peut repasser absolument ba contrat ya ba ndule na ba mairie na ba mariage tout ça et puis na 99 né sikoyo V5 Videns et on découvrir nga yene muso yenda meminga na ba wilo meminga na ba vieil go meminga na ba netive enanga so on met des sommets Montana album na pas salara 2000 ans biso to boaka nga na boaka na sabanku océan o ta animateur océan mutunanga o boaka den album wana voilà non il va obi automatiser nga ba moko do ba génération na yoni na chayo donc na comparer te nga changa na génération nyonso chenga bina ba Inance B o chenga na ba tutu et voilà o kisina yo te wana o kisika non changa sigo na génération nyonso po na emba bina vekes mutu pena oyo o nesko la type so bina mambo yemba la tsinga mambo yemba ba tiers ya marambu tu balangila. On a petit demi 14 ans, vécu ça sera mis sur l'exception yemba. Mais na 14 ans moi na poto aza mineur. Azarda na poto kala. Na 14 ans déjà. Mineur. Vous avez pas mineur. Na yemba ko. Chaque mercredi vécu ça outra 36. Haïti Corbeil son na ba masnanga au Libas. Frère o a comment le frère Calabas. Na épée beau travail. Yes quoi l'époque a robeta basse. Olivier. Bon basiste au Samati. Parce que Bisson a chante, Zoemba, Olivier na basse, Mike et vient na guitare solo, Mike Diapason na guitare rythmique et puis na drum Vincent qui est au Canada. Ni de simbate yo na Weranson, na zo na la place wana. Non, Vincent ezali vie oyo apesenga i main forte na vie atala ki muke na ngaite, vient ndima eto yemba. Équipe na bango basala ki tout, bango ba baya ki lo linga Vincent et trop so to sala tout. Oui, maintenant, on a 20 ans. Oui, na 20 ans. Mais après, la promo suit après. Au travail, na papa Wemba. Bien beaucoup, non, on a travaillé, on a beaucoup. Mais na fan d'année, si vous tournez orchestre à papa Wemba. Est-ce que vous avez baraké moto à Kimisa, ba musicien papa Wemba na poto ezayo? Tant ba yaka kubeta, je crois, Zénith. So na bo sanité. Vous avez que ba musicien on a ba Kima yo moto Kimisa ba on. Bon, au moins, l'histoire est un peu compliquée. Un peu compliquée dans le sens. Parce que il y a qui potote, hein. Il y a potote, yum tout ça qui n'a pas. L'histoire est un peu compliquée pour nous. J'ai beaucoup de temps où on a mis Sénat, on a commune, on a quartier, on a épiné sous Sénat. On a parlé, on a fait un oyo ba na ba chéri na bango à l'époque ba ke pas banzele na bango ba o ba na ba chéri te ba sanini ba tikara wana ba fanda pendant une année et 6 mois na voyage wana. Et comment est-ce qu'on attend Moro Boyeke, bah fan nara M super leur orli à pesate. Fan nara penako, Moro mère ma alou a royer mon ali bango ba carton ba ya ba soso ali bango ba carton soso mais ils a eu provision. Moro provision aussi là. Parce que tant ou ba yo beta Zénith.
tant babeti Zénith ko ba mbongo oyo vie afutaka bango izana ba masa msu ba sepelaki na ngote ba sepelaka na ngote bon ngade à l'époque lo na robeta na penduli na beta na musique ya mopeto ki na ba répétition na ngana ba vie to sa na ba deo ba te belé ko bana mai tant babeti Zénith pona bango ba ba ki ba opé ba karma mbebele ba opé ba soma mutuka net ba vie na nga ba Al Pacino ba Ibos ba peagi mais ba oyo sikoyo ba série to ka kité bango nde ba ya komona nga on est bailleur monanga non Charles là partir aller no biso to longwe na biso to tikala na poto meilleur faut zo garant il y a la solution il y a ko bomba biso vous comprenez bon Nathalie bana mai voilà quoi à l'époque na tala bina bon choix ezala gité na zuba on a ki na pas mère na biso ba fanda ba mère na biso tito créer mouvement tromper au bêta ba maître bailleur récupérer ba bana quartier ba bima ba bêta ba maître beta ba mettre ba kenda ils ont un service ba senga kinga ils te kinga na fc ba onte bino nde ba fo bolonga papa ba non ba mo batala ki par rapport ba ndule ba beta est-ce que biko baby saki relation na papa parce que tombe ba ne ko sonner na mato ya papa ba ko mona yo na baby saki relation te po ba ya ko senga ngande service et puis ne ba fanda une année 6 mois moko dama zalaki te lo ka relier zalaki te ba oyo ba zalaki na ba nzela à l'époque ou bien balai ba tête d'affiche ndet ba vena ngai ba libérateur ba Pacheco ba mo ba kenaki chez banzele na bango sko ba msu ba o ba tikala ka wana tellement kimeli akite ya ngana repêcha ka bango et ba zo ba mikanda na adresse ya mère na ngai na adresse na biso ya parler ba zo ba mikanda wana bon na sala mabeto na sala malamu osaki na studio. Ouais, tout ça, la RL. Félicitations. 10 jours, ouais, merci. Kota la boye, nga na la carrière na yo, ezo pesa na passe na mawa. Ona. Mais yo ko zande ngo za boye bo so na ngata. Il faut zande mo na ba héritier na ba Fabrigas. Bon, tout ça na différence ngane. Tout ça fali na périté, pour fali na faire ba lekio. Mais héritier pe na we héritier pe na nan. Na ba duplique na ba Fabrigas ba lekio. Net na ni. Ya bazamba mouvement ya Kaputo bazamba palais bazamba kamutu bazana actualité bazongete bilo net sikoyo net mouvement ko ya poto j'avoue ngana ndo petit ba mi kité mais longola ba palais ka wana kutu longola donc longola pena donc wana kutu ko compter te longola ba palais na ba car longola nga fana na mikilia to sala ba démarche na masana nga drigomba ki lobi bana mai ba royanza mba osunga oyo bana mai ba ko nzamba osunga ya déplique de ba yaki na 2023 so 2024 déplique tomagi na bienvenue ma akanga tomagi na mutnanga makanga ina cop et simbaki déplique na mission bravo Fabrigas avec na cop na et simbagi ba epoto ba États-Unis bravo lobi pe za laver ba biso papa donc so na mekotia na ndenge vibo e beka malekio Bekam de nan. Ouais, pas Fabrice. Bekam Alekio. Na vindet nini. Yeah, Bekam. Tu m'expliques nga vingo nini. Limité, succès, ba misisi bazo ya poto, ya yozo lo bakenza osunga, ya nzama osungo eni. Tu m'expliques so lo vindet explique nga vindet nini na comprendre. Omoni bato beta na bango. Ro zande o sabo. Te tango ba kozala bote na nini na succès ou bien na nini. Zoya makabusu ya ba contre zoya izana tana omoninga yoga nga skonde na obino lo bakoyo nga na bimisi album Saint 1e étoile na fande pa Jeff oebi Jeff Boomfa Factory azaka na si imanuka rawa nga na fanda pa Boom Factory pa Jeff na fanda un grand producteur aya komona nga Vananga ye Jeff aloba ya trobi atalanga na manzaka makolo ti na suki ka ba producteur bino mona danger wana atalanga na manzaka makolo ti na suki to solo lia ke tanga ke Jeff Epsingai to lingo pourrir vi na yo landa batwana le rôle à Jeff akochanga Jeff ala na na sima so ok na Aubervilliers kaka. Et puis un temps, producteur a binanga na yo qui album na yo, je crois qu'il y a 7 chansons, mais na s'appelle kana nzembo moko sori oko permettre ngana zo nzembo wana
na partageant dans le réseau à l'époque à tekango quoi 45 moments ngana c'est non c'est pas le problème marambo ngana to sola na téléphone siko ngana mitala et simbati ominga na fana na vekes biso fana vekes to fana vekes wana vekes auto bisa album na ya album ni no ate asaka remix ya banzembo asala ba ya banzembo ni asala remix ya ba moko te ya ba everybody na habité ba blo monde ngwana vie à la table blouson moko ya queer ba chaba mtabeta ba fanfare vekes to ufana ipo via no bombelo ta via robeta na masolo binanga abi Charlie yando benga sha lokolo landi nzela ya ndule webige ndule na ba réalité bene veke so beta so longa moko te to ofanda na bato et puis bato to ofanda na bango bayebi lisolo veke sa robeta veke sa robi tanga bimisa album na wana musicien mo ya munene ya Congo benga epsi no case photo sola ko to mo wibana posa na yo basala pe rendez-vous na mission na Congo ya munene ya Congo ba na vekes na petit ya vekes ti pa yango na maison mo production munene dans maison pena ya munene ba koma ba pesi bango café ba melinde zalaka no ve obengami na bureau vekes akei atiki petit na yebana libanda atiki pe musicien na munene pe libanda via oti na bureau on a vekes mtabete la biso basoli vie ayo bima claque à porte oti na bureau boy quoi bimis quoi claquer problème ni ba kota na car via facha donc vie pena skenten akoka te abi petit na ngai tala yuma mama na zoloba yuma na mamba zoloba donc ngai vala donc na 4 makolo autre m'a dit milou et puis yuma wana a découvert Fendo Dvani donc ba proposer donc via tali ko ngai vala yuma na lepsanga ngai vala donc na 4 makolo autre m'a dit milou et puis il a découvert Fendo Dvani pour marmou kende diso non des pauvres na des pauvres voilà que c'est mais non mais tu sur la solo on a vécu na muno ya vekes donc nous le on a raison ba sacrifice belé ils en a ba bon domaine nyoswa mais na bien yozo sa musique bo yumbo ba iteki musique et ngai sikoyo na nene oyo na saleli na za bien na oyo nyoso olingo sukano boye olingo sukano na vie mais vingo to la nini oyo nyoso ba na comme koni obeta concert na poto mukoni concert on a betra ba concert belé concert asuka to bet na Orléans awa yo nous a informé te invité spécial qui vient dans Modo Japon ko faire via Yagiti Orléans to beta qui pas Joe producteur j'ai été salé Joe to beta on absolu yo nous a informé te c'est qu'on yo moko blocage nous a placé mais blocage yo zo le blocage net nini il y a 6 il y a autant de ça bastade bani ça besoin makambo ezala ne baninge ça ya za copie yo pour na ki te mais ezala na ngonde baninga ba yo ndo ebité ils en ont normal tu voulais on absolu normal et puis on a conseillé ba RL et ça a combien de titres ils en ont un single nzemo ouais RL et ko bima il y a 10 jours ah ouais voilà est-ce que ba concert de chez Bandi au préparé au Kekin nazaki na kini ya ko ya 3 semaines na tozonga ozonga déjà ouais na gena juste au clip à RL na zongaki et avant RL to ça qui arbitre corrompu au témoin à 20 arbitre corrompu après na yo ça là effacique l'enfant propre après effacique ndé to ça là RL ah ouais mais nzembo effacique non to clip on te na zo baté so na clip on a Miami to na Dubaï to donc moi ba idée za moi trop mais yo moko lokolo na yo ndengo talaka comme le bio beta no rumba ola na ba gim cité ozo ngola lokolo na bafali baza bafere baza bazobeta odemba wana ouais na betara musique ba nyonso ba betara na za trop inspiré pe na fali inspiré pe na fere des fois ngana na kina fandi yango na lali na zoka soki nazalaka officier mele na kangisi ozo izwa na musika
Oui, vite. On a bar, on a été bar en Suède. Tant qu'on a zouk, on s'est inspiré. Parce qu'on a game basco, c'est et boulevard rempli na mituka ya talo. Inspiration que tu as. Pourquoi bino bato ba misé congolais au bakola potoneti bino décollage na les amants mon boulot par rapport ya musique na ba daju musique facteur chance peut jouer. Moi je connais des gens il y a ta musique à mokili chance mais chance na problème ya ni na kati wana bon si gwa pesa la rakasi le roi yoko facteur chance gwa pesa chance te gwa. Moi, je connais des gens au Baïmba, l'aime super game sortir le matin, à jour le matin, mais bah, souvent, mais facteur chance, c'est ça. Et puis, une équipe au game, ça coûte un an. Équipe au coûte un an, sur équipe et même au Licolo qui est hier. Au moins, il fallait mener bateau pour voir. Parce qu'il fallait déjà départ n'est bien. Fallait ça. Yo, il va m'embêter là. Natigi na c'est natigi nabi fali azo mener bato belé pourquoi départ na déjà décollage ça il a bien fali akutana une équipe ya bien équipe o sala ke fali ko ma fali lelo mambutu ala ka gwate malgré yo na romta kwa na boité yo na landa vidéo mo zo boire babilo so na 3h du matin malgré yo zamta kwa mais mutu to zamta kwa na 3h bato balali ah oui to bisonyo to o mona ba vidéo na ko batinde na pa mutala mutu nozo nyogele ke mission ta mamba sala bo awo ye gwa wa ko kaka ya ngoti est-ce que totala mama kasi émission totala babu te kon au kina on est bien ya solo docteur balio na mystique mutu azana équipe a bien zafali une équipe a bien là vraiment une équipe qui a très bien fallu et puis fait répéter ça va héritier aussi ça va même Fabria ça va au moins ils sont tombés une équipe a bien au tombé vraiment dans professionnel il y a domaine wana au moins mambo kena ngwa après yo mo so de luka ba yo wana squette mais il suffit qu'à équipe et les mots du colo tous au poto ya prochainement encore les surtout ça c'est loin to comme moi capella non RL bato tape sur bandako nazonyo kwama ona love na yo motema nange zozika moto rishi ozawa pie Lorenzo na ngai e pour tolobaka na maboko na yo na kozala la femme la plus heureuse ya mokili mobimba lelo yo bongwani yo tikinga moko milelo na milelo Lorenzo zongelanga pardon mon amour ça les pour 2025 et Simbako vous avez beau chanter vous avez beau bien kala David et c'est Simba mais ni kasi décollage wana mon pipi wana bon 2025 ya biso là ben ya biso donc 2025 on a un épisode David ba petit baye et puis marambo trobe tandu les places voilà ce qui va passer à la biso message fort dans les années na émission aller non franchement na sepeli et puis na ne sengo pourquoi parce que na la mutali sur l'émission na plateau ya sika et puis na ne oyo nga mutali sur les kawa donc il ngola que ça que marambuza bien marambuza très bien franchement je suis fier de toi OK Liboso vous allez que toi na moko na Saint-Ouen à place ya yo moko nzamba sunga yo et puis bon le rôle no mamba nzambe te marambu ke Liboso na mon pasteur nani marambu ah mon pasteur na mon pasteur mon pasteur masolo ba ya ba nini be sambelaka eza be église obino bana pasteur ba be mystique hein bon là mso mona ba démon ba père ba bigula ba non ngai pa na ba yakate na benga na ba musika osana ba to pesa mbote wana wa bonne année na Rigeni Kumu Chikobe Chic Claudie Bamba Kaden Sunde di Richi Lorenzo RL Cloclo l'Empereur Montana appellation Selebay Toussembunga Drigo Mbaki papa na Kimia nde Tokolonga Drigo Mbaki Lifa ya Arlette et puis il y avait dans Simon Rango venanga Simon Maïlo Salah et moi de Kanto Kunza les Juifs noirs Manusha Biltornald puis les mamas Emerald 2025 où ils a bino quoi surtout monsieur merci ndako na yo ndengo fongoli ndengo banozala tout le temps nozala non ngabe na sepi biso to tindika ngo il faut étaler ma presque partout
ba concert bien ya makamba bien ya topesi vraiment merci na passage na yo merci beaucoup topesa grand merci na David Gali Manotunga merci na yo bonne année topesa mbote na Yambele na kata Bruxelles Yambele na kata Bruxelles merci na yo topesi mbote lisusu na Brice Makele merci parce que la biso Edi Ekumu merci lisusu na Rigen Ekumu mon ami na kati ya London topesa mbote pe lisusu na kati ya Claude Wangi atalaki biso tobosani te Jean-Marie Malomba mon vieux merci bonne année place botalaki biso presque partout dans le monde entier dans le continent presque tout David Mombele M6 aussi na yuda pesi tokutani na prochaine numéro Manotunga merci na yo Michel Kombe merci place botalaki biso kimia na mabuta na bino ciao.